Ces magazines vous est offert par Aéroport Bar. Congo Kinshasa mbote boza tellement ebele ya kolanda magazine na bino l'actualité en lingala facile fils man na za présentation pour na ko servir bino mbote na bino. Na Sénat esengel boye baké na tour na bango mokolo ya lobby ba votaki pour une 11e fois prorogation ya état de siège na ba province ya Nord Kivu pe Ituri bozo ba détail. Après chambre basse, il y a Parlement, Sénat et adopté qui mercredi 3 novembre l'équipe pour la 11e fois consécutive projet de loi portant prorogation et état de siège dans la province Ituri et Nord Kivu. Sur les 109 sénateurs, 89 bazois qui partent na vote, 84 va voter qui oui, 4 va voter qui non, pe moko alobaki et mbadi. Nouvelle prorogation oyo ekokende du 3 au 17 novembre, soit 15 jours. Pour un rappel, au cours de la plénière tenue lundi 1er novembre dans l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté le même projet, car si plusieurs députés nationaux élus à Nord Kivu pe Ituri, boykottaki plénière yango pour na kotalisa désapprobation na bango pe bazalaki ko exiger plan de sortie démission ya ministre ya défense pe ya des gouverneurs militaires ya ba province na bango likolo ya manque ya ba résultats sur terrain. À l'évaluation de l'état de siège. Délice Sanga peut partir en vol Balungwe Union Sacrée. Bon détail na élément oyo. On ne sort des ambiguïtés que à son propre détriment. Les ambiguïtés, il ne faut pas les entretenir très longtemps. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a pris sa liberté par rapport à l'Union Sacrée. À partir du moment où je constatais à l'Assemblée nationale que sur en particulier la loi portant sur la CENI, les amendements que l'on avait présentés, l'état d'esprit de la loi telle qu'elle devait passer, j'ai dû sortir de la salle et je n'ai pas continué ce débat parce que, comme je disais à tous les acteurs politiques, la question c'était la réforme de la CENI et non pas sa mise en place qui est venue après, qui n'en est que le reflet. Donc le premier péché est là. Et aujourd'hui je vois qu'on s'écarte de plus en plus de cette recherche de consensus. Quand on ajoute à cela notre attitude par rapport au contrôle parlementaire, à la question du RAM, à d'autres questions qui se posent à notre pays, je suis bien obligé de vous dire aujourd'hui qu'au-delà de cette liberté prise, je vais cesser d'appartenir comme tel à cette union sacrée qui est une réalité parlementaire. Parce que l'Union sacrée n'est pas un mouvement politique. Ce sont des groupes, des députés qui se sont associés pour pouvoir pousser dans un sens. Dès lors que l'on s'éloigne de l'état d'esprit initial, qui était celui de pousser un consensus sur le processus électoral, de pousser vers la révision de la Constitution, de pousser sur une CENI indépendante, de pousser sur une meilleure gouvernance de notre pays, je crois que je prends mes responsabilités. Je vous fais remarquer par exemple que sur la loi concernant la CENI, j'étais contre tel qu'on l'a orienté. D'ailleurs, en contradiction avec beaucoup de membres, que ce soit de l'opposition ou la majorité sur ce sujet, parce que je crois que l'esprit initial, il fallait pouvoir le maintenir, d'avoir un consensus qu'il fallait préserver. Notre demande initiale demeure. Donc à partir de ce moment-là, on considère que ce consensus ne peut plus être préservé comme parlementaire, parce que la réalité de cette union sacrée, elle est parlementaire. Donc je vais cesser d'appartenir à ce groupe et de pousser dans le sens qui est poussé aujourd'hui. Et je vais siéger à l'Assemblée nationale comme un député non inscrit au niveau de l'Assemblée nationale et de rechercher dans le cadre de ce Parlement que le consensus soit atteint sur les autres questions que nous avons, les questions électorales, la question sur la révision de la Constitution et les questions de gouvernance. Population ya quartier Révolution na commune ya Kimbanseke bazali menacé makasi na likambo ya érosion. David Kalambai, reportage.
Tozalia wana commune ya Kimbantseke na quartier Révolution, plus précisément na niveau ya Kimfuta. Awa population bazali kolala malamu te, surtout ya Veni Mansala. Direction oyo ya munene ezalaka nzela ebanda kobimisa batu kino kokoma terminus na El Mususu ebandaki kokende ti na njili brasserie. Kasi lelo oyo nzela ebukana érosion esalama ya makasi e menase bandako ya batu bandako misusu kutu ebukani deja ekoya batu misusu bakima basundola bandako na bango de peur que na butuko kakaka na mpu mutorero kufa awa pamba bandako ya ba brique ezalaka rare pona moindre faux pas bambongo ekokende awa non seulement bandako kasi na lupango nyonso ekei yoka communication menasera mbula tonyoka maafort na bama ezowuta parti ya Kimfuta ezoya boye donc ezobuka pena donc toyaka na souci ya bakonzi basunga biso mpona erosion oyo antuka tozala na kimia ebandi deja kala presque ezokendeka na ba 5 ans donc yango oyo bakonzi basunga biso parce que soki batiki biso boye mwa biloko tomizuli boye nde mabele boye soki tokopedre yango basunga biso mpo nde topedre yango te parce que côté baerosion eza nde bandako pene ezaza te ndeti oyo eza bamapango ya bato moya kotonga bandako ezalaka te babangaka toujours érosion parce que soki batongi seki ekokende yango wana batika kaka bongo mpo érosion eza nani biso kimia ezalaka na elanga papa na ngai na mbula kimia ezalaka te donc awa ezalaka kaka tokufa tobika bato oyo bayaka kofilme bayaka ata kutu basanfa tokufa ya kotala mokonzi atalela biso likambo oyo soki ayoki ke Kimbantseke bato nyonso bakufi mokonzi akoya kaka atali miso azongi na ye awelela biso mo pardon penza mokonzi welela biso sunga biso bana na yo sunga biso soko sungi biso ekezala bien. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Jean-Tiningo Bilambaka population balingi komona pe na quartier na bango changement esalama misala ebanda po bafanda na kimia nyonso boyete Kinshasa eza munene Baibi mutu moto tozali bongo na commune ya Kintambo. Christian Ngoma reportage. Mwana mobali oyo bomoni atebisi elongi boye po bayibi moto tozalia wana veni Lunyonzo na quartier Babylone na commune ya Kintambo azali wewa amemaki client oyo amemaki batterie ya mutuka tangu bakomi esika oyo client yebisi pardon kotiselanga batterie oyo na lupangu nazoyoka luboko pasi nzoka nde vusi ameka kaka kokota boye moto anapipo client kimi na moto yoka Kinshasa to événement to leka awa na Lunyonzo na Babylone muta moto baeskoke moto na mbali moko boya utokenda ngo yo tozo lobela na nzela kei nzamba kutana na ye makambo ya sali poska peti mo mbali opasi lokola memi moto na kena ye pasi parce que akoyoka na tena kolo moto yango tozo lobela ye awa nzamba kutana na ye aza malamu te atako bazali kokanga bango butu moyi bakendekani ya makasese kasi bazali kaka koyoka te moto ya bato ekei imagine sikoyo suite entre wewa oyo na mokolo moto ekeyo Congolais nyonso aza na niongo ya Kimbangu. En séjour Nankamba depuis mardi 2 novembre, l'équipe artiste musicien Kofi Olomide a avoué mercredi et l'équipe liboso yaba fidèle église conversion naye na kimbanguisme. De son vrai nom, Antoine Christophe Agwepa Mumba, issu d'une famille catholique, le chanteur âgé de 65 ans a exprimé avec conviction sentiment ya kokoma dorénavant na communauté kimbanguiste. Sacré ya Kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na ba problème na ba pasi na kozanga ba pongi
nakosenga na papa Kimbangu, nakosenga na papa nazonga na mote etika lawa nazonga na yango te nzela. Na occasion, Kofi Olomide a profité pour remettre na autorité l'église enveloppe pour l'achat il y a 200 chaises pour na maman Kimbanguiste. Ayokaki tout à l'heure la kati ya temple la kati ya Messi. Alors Seigneur il m'a pas problème mike. Na zoki okiwa na mwana mzima. Kuna mfoge boye batimu tutia kokana nyoso kana kokana ngana nyoso te. Yangona na boni belika vendi na zaki wana alingaki upesa autorisation papa na somba 200 kiti pour la maman pour vendre la maman. Pour un rappel, patron, il y a groupe Quartier Latin International a dit qu'on traversait un moment difficile pour la raison. Il y a Covid-19, prestation scénique au Elingaki Salama le 27 novembre prochain à Paris. La défense Arena ESA incertain, puis affaire et agression sexuelle et séquestration. Il y a 4 danseuses entre l'année 2000 et 2006. Et c'est que Kofi Olomide a dit liboso ya justice lundi 25 octobre l'équipe liboso ya cour d'appel à Versailles. P azali causé la verdict ou yo causa la rendu le 13 décembre prochain. Mariage de rêve, manifestation Songolo Pakala Kobukanate, Kimambangu na salle de fête, bon rêve na commune Yalingola. Reportage. Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo yaboye nanu ezalate poto ekiti na Kinshasa. Groupe Gérant de l'Éternel bamemeli bino salle de fête bon rêve, bijoux ya kitoko boye cadre idéal pour na ba manifestation na bino nyonso avec l'équipement de dernière génération, service ya qualité assurée, paix personnel qualifié pour na ko servir bino. Ezala pour na ba fête ya mariage, anniversaire, ba conférence, manifestation politique, séminaire kutu jemuke, sonorisation et kuba. Bokanisi esili et bongo soki otali ba chambre de luxe pardon yako samba ezate na salle de fête bon rêve électricité eza assurée 24 heures sur 24 heures avec parking moko sécurisé. Pour la réservation topé plus de précision bokoki ko benga na ba numéro ezali affiché otuninga adresse salle de fête bon rêve ezwami na numéro 171 ya avenue Kabalo na croisement Willery. Topé soki okomi déjà na rond-point Willery oza mobimba. Salle de fête bon rêve Mbatambuta ya mukolo oleki bango. Qui dit mieux? Epesa zuwa teo ekeyo. Bana Kinshasa bakosa bino te bobatela eloko oyo. Sekele ya molato pona ba mama nyonso ya République démocratique du Congo ba boutique RH top model. Oyokaka losambo, oyokaka losambo. Kinshasa ba mama ya Congo, Kinshasa pe Brazzaville, boya bisabango ke banvoiti te. Désormais pour na kolata malamu ba boutique RH top model etiki ba porte na yango polele. Pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité bo banga te po awa bataille nyonso ezali ba pantalon ba robe simple ba robe ya soirée ya cérémonie ba chaussures ba sandales ma papa ba ketchi ya solo nyonso esengeli po na ba maman ba femme d'affaires ba jeune fille ya swag boko kuta yango na ba boutique RH top model. Sina changisi pinzoye ya mawate pinzoli ya bolingo bona moto alokoti ngai oyokaka losambo oyokaka losambo oyokaka losambo soki bataleli yowe oyokaka losambo po mitungisa na bino te po
ba boutique RH Top Model et bongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, paie expédition na ba province. Chante avec moi, on y va. Jésus, Sambal de la Salicina. Katia pasi asalisi mituna nanga ezui piano. Pour plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH Top Model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe, référence premier shopping mall na premier niveau oza mobimba. To pe mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe, musika te na école cours Sénègue. Kasi boboza na teke ba boutique RH Top Model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH Top Model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Hey, Kejo! Charge ya couloir Kimbuta, cité d'ambiance aéroport bar. Eyindie na Kinshasa eyinda kamabe temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo! Article 15, débrouillez-vous pour vivre étrange Gembo à Kutanaki na coopérant Serge. Ateka kaba bonbon tozali bongo na commune Yamasina. Reportage.
ayebana mingi pona musala na ye oyo tozali awa na commune ya Masina juste na sima ya marché de la liberté. Mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye coopérant Serge ye na cadre et article 15 débrouillez-vous pour vivre atekaka na ye babombo na 100 francs la pièce. Kasi façon atekelaka yango nde elakisi vraiment kaza courageux. Amila tisaka radio na nzoto bien jipi ya mukie lokola kabo akabo azali kokata makinu pe directement enguma wana akreaka nde aprofitaka pona koteka babombo na ye yoka communication commercial. Bana kini baso comprendre te koteka la stratégie il y a un espace de la autant on se pela ozobina pa para poto batala bana France batala ne obina ate opératif c'est photo sombe la kaka ndenge za la vraiment une stratégie commerciale quoi pas congolais bola le konanga de konanga vraiment la personne conseil que nous za grand opéra et Kinshasa donc banda Kingasani Zoindu Pascal quartier 1 des bonhommes Zando donc bayebi couleur matete wenzera bo 5 minutes ba mère gambela boyebi da couleur ba mère Indu boyebi na da couleur da Serge le grand opéra de Tchango machine de guerre boyebi da donc couleur ba de konanga ko simba chete nde yango lulo donc bonbon nde yango esa ne makambo donc Kinshasa nde stratégie. Ah oui bakulutu baloba musala ya zoba ezalaka te mabende koyiba mabende kisopeka ya koloba mingi ezate to koloba kaka félicitations na coopérant Serge koba kaka se kokoba lobi ekofuta yo kasi yo lokola oyebi kaka kopetika poudre na poko na coin obendi kote sima po ozongi na ndaku ata soni te mame wapi fufu nanga isopaka yo Grande famille Bombile, colonel bienvenu Waswa Bombile, docteur Désiré Bombile, bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya mwana pe jeune frère na bango commissaire supérieur adjoint Bofuki Bombile Bovik oyo akufaki depuis mokolo lundi 1er novembre 2021 vers 22h. En attendant programme ya Bobsek matang ezali ko salama na domicile na ye o ezwami sur avenue Bosango numéro 5 non loin ya paroisse Saint-Goza na Kingabwa Yaoundé na commune ya Limité. Ba famille Kwedituka pe bana Dubasa bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya madame Lina Bébé Kwedituka oyo akufaki depuis le 30 octobre leki na États-Unis d'Amérique na tina ya maladie ya tango mokuse awa na Kinshasa matanga ezali kosalama na résidence familiale oyo ezwami na numéro 30 ya avenue Lisala na commune ya Kasavubu direction Gambela Ethiopie comme référence église protestante CBFC Lisala. Villageois Nyonso acoustique 10 à match en production samedi 6 novembre au espace Freebox na commune ya Gombe bozoka détail. Bon Alfred Solo yo beta guitare ngala yemba El Bledia acoustique. Ah oui bamoureux ya bonne musique boza déjà ya kosepela pour samedi 6 novembre oyo kozala somo avec acoustique 10 match El Bledia, l'apôtre de tous les païens Hipman Yaba villageois, artiste Oyo Azali Koyemba na mongongo ya Bangelou, 2 fois T avec impact pédologie, atie génération na ye nyonso chobo forcé pour mutualeki azalité. Alobi boya ebele n'espace Freebox na commune ya Gombe. Bolingwa Dubaï, esukaka na Dubaï. Bolingwa Turquie, esukaka na Turquie. Eka WhatsApp. Eh, ta page, c'est la famille, c'est la grande famille de la musique congolaise. Ici, c'est acoustique 10 match.
J'espère que vous avez compris et vous comprenez. Toza Wapi. Rendez-vous, c'est samedi 6 novembre. En espace Freebox. Référence César Rond.Forescom. Venez danser et chanter avec moi acoustique d'Izamatch. El Blade à la porte de tous les païens. Donc rendez-vous à ne pas manquer le 6 novembre à Wana Freebox, dans centre-ville. Venez écouter Épée Israël avec moi acoustique d'Izamatch la porte des païens. Merci. Événement à ne pas manquer, na $10 ya pamba pe $20 pour na VIP. Boya koyoka banzembo tiré na Épée Israël, ba titre lokola Bolingo ya Dubaï, Ma Destinée, Top Class, Carnival, Le Mystérieux, Pekin Tenda. Maître Romaric, Jovic Ngongo, Djouma Seleman. Un seul rendez-vous, samedi 6 novembre de 15h à 21h. Une seule adresse, n'espace Freebox au Ezwami na commune Yakombe. Référence Rond.Forescom au Zamobimba Oyo Wapi. Yekeyo! Les Anglais de Yolo, c'est le Tomba, Maître Kaka, Baton. Jérémy Koumoula Ousmane, Kevin Sanchola, le mystérieux Junior Malaïsa, Clovis Mapuka. Natournaye Dollar Star 1000 couleurs à Kozala en production le 19 novembre au espace Stella Plaza, na commune Yalimete. Reportage. Curer, Kale des Waou. Bana Kinshasa ya koloba mingi eza te babi koloba trop mbanga pasi babi maman na spectacle le 19 novembre Dollar Star 1000 couleurs babi bengisi basere bino surtout balingaka Dollar Star ba vrai chéri balingaka Dollar Star le 19 novembre oyo babi tokutana biso tout na plaza na 16e rue espace pour la plaza une part ya babi droit d'entrée consommation. C'est-à-dire sombi bière, sombi cyclé, ou meli, oui, ou c'est qui, il y a au filet. Bon voilà, pour ça va réserver la place, pas une invitation. Benga bitu na numéro 0975 75 02. Yara Goseka, pour le baming des spectacles à 1000 couleurs. Il était tout fait pour le matin de Rosala wana, big signé fois te ngai. Mabi cadeau signé, manager Julio Opapito. Rendez-vous le 19 novembre, limité 16e rue na Katia Plaza, Tuninga espace Stella Plaza. On a pu pour toi tout ce Magazine Nabino, plus 243 comme na souka. Merci pour la confiance et fidélité tout dédié. Édition à Mokola Lelo na Gauthier Kele Misapia Wolo, les génies monteurs Bodrikanda. Ako contredire ngaite bamataba kitaba balkol mabele na préféra payer. Gérer les mots azalaki nasima caméra babébé et Kiyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.